Ndeko mwana mama, yo oyolula bo kolongono ya nzoto. Et yo nde olingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi Bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bo kolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de www.congomillennium.com, bonjour. Vous êtes bel et bien dans votre émission Star Millennium, présentée par votre humble servante, Christella Melakou, le poumon de l'animation, l'étoile de la presse. Candina Lobra, ne peut te éviter. Le lot vraiment Star Millennium est quitté sur le terrain, tu as Robin Mundibu, quoi. Artiste et musicien de renommée, quoi. Ça a fierté musique congolaise, Kandé Zarazara, quoi. Robin Mundibu, vraiment, Toro Solana, c'est un parcours à vie, parcours musical, n'a embrassé carrière, solo to solane kande zazilaka. Mais je suis pas seule, na accompagné na co-animateur na Belo Belkam. Voilà, je m'en vais déjà dire bonjour à mon co-animateur Belo Belkam. Bonjour Belo. Oui, bonjour les poumons de l'animation, l'étoile de la presse. Kande Zarazara lolo vraiment to quitter le Robin Mundi bu kwananda kuna esika za esika répétera po to beta ma solo na kande za Robin Mundi bu embrasser carrière solo. Est-ce que akokora sa carrière na yema rotonde ni. Donc to redévelopper sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour à Robin Mundibou, bonjour. Ouais, bonjour. Balobioza, le poumon de l'animation. Donc voilà quoi, bonjour Nayo. Bonjour na batutu au Baolanda émission na tango quoi. Oui, Robin Mundibou. Bete biso vraiment qui parcours ya vie na musical. Robin banda wapi, tinde to kende bo kende wapi. Bete biso no mukie. Robin Mundibou na bandi musique na ndako pana biso. Koyemba yemba tema nazaki mona salongo lemba salongo na ego intégré groupe ya do à Congo na travaillé na un bout de temps na ego travaillé na do Tutu Kaluji tant saki orchestre na après na ego kota orchestre wenge musique à maison mère après Robinho Mundibou tout est bien. Ok, Robin Mundibou mais il kamou des préoccupé biso mingi kamame ya wenge musique à maison mère. Babi ke Robin kima na wenge musique ba mon ke ba musicien muso ba grave ko le kay bazaki wana. A umeli na ita apparat nembango est-ce que c'est solo tondeni? Munoko zanga kadena. Munoko no pesa en kadena e koki ko loba nyonso e moni koki oloba. Ok. Est-ce que dit que non mbango na bando kimela na orchestre de musique à maison mais ezaki mbango mo protégé. On se comprend. Oui Razali orchestre de musique ezali ezo couvrir yo mais lelo siko koko le contraire que to commandé on a commandé za kapasi. Koza na orchestre ya pasité place ko kimela nde mbango nde côté na komi. Et on te belé ba tika na ba mais kaka nzoto pa kenana ya koma jika koma fa na poto ba changer ba cop. On se comprend. Côté ndé na komi ko ça ko embrasser carrière solo. Ndé sikoyo ezaka kutu pasi wana ndé o mela pe mamabe. Mais kuna tant kuna za na orchestre où sont les grands formateurs za ko côté langa a futa ba studio na oyemba. On se comprend. Ngana oyaka na beti concert. Mais Robin où mela ta? Comment il a par rapport à quoi? Oh, mais c'est Moussouba Zamba, où mais la baba longa, mais Yokamba, moi, tu me une bimba, moi, Kenai. Mais ngana za bangote, mon homme t'en a ambition nae, mon homme t'en a calcul, na vision nae. On se comprend. Et ngapona na mona kena, où mais là, ça fait 5 ans. 5 ans. Bien sûr, ça laissé un mot 5 ans, ils ont déjà consommé déjà une grande partie de la carrière nae. Carrière, on se connaît pour nous faire na banda, na agini. Na koti wenge musique à maison mère na 2009 na longo na 2014 na sali 5 ans 5 ans c'est belé donc voilà donc umela nanga yango wana batemsu ba umela te a koti kaka mb disque ba meme poto patikel na poto nga kutu donc voilà nga pona na mona ke na umeli. OK, merci Robin Mundibou. Pona yo ce que umeli za ke fo o zalawe mba nzembo belé ba vocal belé to pe fo sala ba ne belé
na ebité donc pour ngai ko umelaka na temps oyo na passé ko fa na pembe na wera sono ko fa na même une année o zo ebele ko le katam so mutu mo afana na orchestre mo bo 15 ans parce que aye bébélé. Voilà. Ok, merci beaucoup Robin Mondi. Aussi que vraiment toi entamé no maramnayo. Robin ba bébé là ba générique na balamor bonandeni to comprendre. Au bangi pété, faire à boaki, fallait à boaki. Il est sous le roi de la forêt à boaki. Mais Robin a bangi té peso à boaki. Zaka to tombo la musique à Congo. On s'en comprend. On s'appelle course terre, Robin belé na balamor bonandeni. Non, ça la course c'était. Non, ça la course c'était. Ngaso ye lo nangé sili. Na comme na yo ki posa ya ko pesa fanatique consommer na pesi bango. Chaque jour to s'inspiraka. To joa ba inspiration ba chant, to joa inspiration ba cri et donc zamba songa biso na mo muke to joa to ko to sola bien na ba ingénieur ba studio ba JP Kiss, ba ingénieur Pablo Ngoma, ba ingénieur Litasi, ba trésor Luku ça to sola bien. Son inspiration mo bonaki na ngana travailler tam sur na JP Kiss, to travailler na biso et ça li ah to ki Luku ngoza bien. Et tout ça, là, tout ça, les clips à clip, on voit bien. Aussi, tout bon pour nani. Tout bon bien, on te photo bimisa, parce que c'est le logo, oh, biso moto zo, quand on voit bien, tout peut s'appeler fanatique et consommant. Donc voilà, devoir nangai mingi, yango wana. Si on sale le logo nanga, eza bien. Na oui, fanatique, il faut découvrir, on appelle ça fanatique, et découvrir, donc, ngai, na bona za liziba. Donc, na lingana za mai, oh, ezotio là. Donc voilà, so na komo bomba ça le logo bombi, ça le logo ti ya comme le belo oye ba vrai te na faute. Donc yango monaka Francis na bimisa. OK, car on continue bilingue Star Millennium quoi. Robin Mundi Bobi ke Robin Mundi ba rombe ba insanité mingi. Oh na générique na wanati. Oh et tirette, oh les tirettes na nani. Ce que expliquer na ba fanatique no ba Orlando c'est ko ba comprendre le quoi. Insanité. Oui. Na marque nini? Na générique na yo wana bo ouais les tirettes na nani. Déjà na titre générique on a Kumba Kimbiko. Non, crime besoin Katiwana. Kumba Kumbiko. C'est juste une toute petite intervention. Robin Mundi boité titre ya générique na Kumba Kimbiko. Obande ko balana so ba Congo ba yebeza kozwa mabete. Kozwa mabete, oui. Mais Kumba Kimbiko pesa gwamoro bo ya bokoko ba mela ngwa bino bolanda biso to bana mikili. Bino batabitiatia. Bongo kan korote lo fimbo te lo langote kumbaki mbiko mama na pression veut dire so beti bulanga kimbaki mbiko wana fuba kozwa ko so ba longola titre générique na kumbaki mbiko jonga boba zoe mabese nga ba longole fuba longole ko longola sko yo na kase kimbaki mbiko o baxi sono bo wele tirette ça milaki kumbaki mbiko ala wele tirette posani tozonga na originalité ya kombo na kumbaki mbiko. Olobi bientôt betele maboko nana. Par rapport à qui depuis la bande sur la émission, ils ont un père romonake journaliste à décortiquer combo morobo. Batubele ba ozwango kaka eleki nango. Mais ba yebi signification nango te. Déjà dit yo lobi vrai olobi que ça kozwanga mabe te. Biso to te na biso na kati. Tolobi Zalama ela mibala Kinshasa soka meli bimela kabele ombongo kozimele o mwana boko banda ko welela etirete ela miswe pona lokoso Kinshasa lelo mibali bakoma komela bimela amelelo tanga wisa leli o mogomboro miso mateli eru abolokolo blu ke boko tela miswe pona oh vraiment boko mingi pona Robin Mondi boa elo kwa bimisia maboko pona Robin Mondi quoi rande zala elo kwa ngona sela ke bimsango yemo posonga na bimisa ke ngoko ma problème ezala mela mbela Kinshasa so amelo bimela mugombolo langolo fimbo bokoma ko wela etirette on continue jusque là toza wana pona yo po bango ne bana poto bana pusa na yo nga ntuka te yonde ameli bimela mugombolo fimbo lango ngana ko baksa kita matin juste un petit soulagement boko wela naye etirette bokumbaki mbiko nazo ti excusez izo pesa kanda kumbaki mbiko pesa kanda mukiso comme ça mutulwa milou et comme ça mutulwa milou donc boko wela ne etirette c'est comme si Robin tu as l'expérience ya kumbaki mbiko wana non comme ikozwanga mabete oui parce que mututu so melonga pesa ka moi c'est kozwanga mabete c'est pas ma faute la faute à kumbaki mbiko c'est comme ça wela ke etirette na mutu yango moni inspiré na yo
et on me bateau n'habite Christella yo comprendre maman non comprendre encore bon de lobby yo nos amis placé à expliquer ndetia après comme mila kumbaki mbiko lolango lo fimbo tout ça mon mélange n'habite ceux qui encore kotaki au ciblé et tirette yango ya saki o babombi la kambongo tout et tirette ya saki o babombi la kalibula diamant je ne sais pas au lobby bien non c'est pour la pause au lobby bien aux autres makambo beza vrai mais d'autre part aux autres mabe pondi ozo encourager que mutu famela ka kumba kimbiko mutu famela ka ba ankoro babilo kwana tout c'est pas bien nga lobby zala ma yele yebela on se comprendre do yebela na kati wana to lobby chemi to lobara ça c'est à lui ala butu bachaya mabe tobo on s'en va chemi ko tum tabwa kango on comprend il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Bakolo baloba ke boko de la meso epona lokoso ki sasa lelo mi bali boko makomela bimela mela amelelo tanga wisaleli yo mogombo romiso matelier rouge aboloko yo on se comprend donc aza clair côté musu mi bali abutu toke mi bala abutu bache amabe tobo on se comprend côté mususu côté musu lobaki ki sasa lelo mi bali ba kabara susu te toke China basala kate mishimi mokansa zo China yon soko zo China ye bozo China na popolandu mibala butu bache amabe tobo. Donc voilà à lobby clair to lobby clair on se comprend to bizala mayele apesi conseil ke bajar makamwana eza mabe moni lelo mboka na biso ba viole comme le gato ba viole comme ko sale matro yango tant tozo profiter ko binisa batu to pesa pe conseil. On se comprend, tout peut s'appeler conseil, na mabina na biso, na musique na biso tout ça là. C'est vraiment kambo levé comme on salema. C'est autant yo meli bongo. Enta mukara me mogo oyo ochari mutemo gesai la makamba bongo akale na e okesuka wapi. Na mwana 12 ans et mwana mogo boye oyebi ke no na maturité te. Okoko si okabele tamsumo $20 au violer mwana bato. On se comprend. Donc voilà pour na la musaba na wana obaza ba inconscient. Qui ba j'ai à bongo koma que mutu tanga zo kabela yo yeba ke no a kabelo na bit tant moni que no tonto mo kabelio il faut yeba pourquoi zo kabelo il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice d'autant zo peso c'est que a de la intérêt mo boye et pas ina yo donc voilà donc tant toujours binisa tant toujours vivre il faut côté aka ba vérité et to pekisi mutu ko mela bilo kona te to pekisi mutu ko sa makambo na te mais tant zo salango yo mo yeba repé sorna yo. Donc, nandimite que notre amsusu père morobo il y a 50 ans. Aro mais la bilo qu'on a ça aro ça makamora bongo et ça mingi na jeunesse à lelo. Tant que ça la bongo lobby bongo ce tant que lobby comme na maman na bana ndako comme tamsusu na 49 ans ou 50 ans. O mais la subilo ko ana to yo moko obendi liwa na yo mbangu. Donc na yebi ke ton na saki bon bato ba na boaka ki générique a bongo et ça na batu misusu oyo ba osepela te ba lingala aksanine. Oh, parce que la majorité batu basala ango la majorité batu ba jeune lelo basala ango ba osala ango et na yebi ke non ba osepela nango te ba olobaki a kanisa nini a laksa nini mais bato ba kokotela nga ezakaka ba mama. Donc voilà yango moni na loba ba côté langa eza ba mama. Donc voilà ba mama généré kumba kimbiko eza pona bino et yo pe muto sala mambo bongo kozwanga mabete ndenge na pesi conseil bongo soko salaka na yo kaka mais yeba ke non o nyonso yo zo lona yango ndoko buka olali mwana bato 12 ans obimina mwana bato 12 ans yeba ke lobi mwana no pe
barobimana na âge il y a 12 ans pour passer c'est ce que tu as sémé donc par là ngana le bara tout est bien disque na tout est bien na olingande batu komi mabatu na ba idée ya bien na ote ya marambo bien ngai na marchera jamais na négativité te na marchera jamais na négativité ngana marchera toujours positivement et nyonso na vie na ngai na kina toujours na ndenga positivité au moins lelo tozo condamner que musique ba insanité koti mambo ebele bele mabe koti ngana profiter quand insanité na obino bozo ba insanité ozo comprendre na zui yango parce que ba bisogi d'autre part so lingo te ya momeli masanga melana nuna ye après si mako melana ye ndo profiter oteye donc voilà ngai nazanga mbo insanité te na o condamner pe bango te mais nazana posa ndeke no mukili na biso ezala bien bato ba vivre bien ba parents ba lela lisu te bana bango bazo violer ba mama ba lela lisu te na ba kamarambo belé ezo salema vraiment na banza opesinga raison na makambo na lobby pour parce que na lobby bien. Ok, merci beaucoup Robinho Mundibou. Et voilà, nous poursuivons notre émission. Robinho Mundibou, vous artistes étaient vraiment ici na base na awa. C'est le moi art capella mké. Pas fan no na poto ba sepela non de bazana ba mona ba sepela na. Vraiment lokola tozaki peka na kumba kimbiko. Tokende kaka tokenda na mo. Osara na rande zala. Yemba to na to beta kumba. To beta kumba kimbiko. OK. Bango bango bango. C'est un robinet, c'est un problème. L'idée, robinet. T'es l'idée, t'es l'idée.
quoi en exclusivité sur www.congomillennium Kande Zalazala quoi. To se pesa bino makasi. Mais tous on a toujours invité na biso Robino Mundibu Kande Zalazala. Si ko Robino Mondo Zaboy. So ba bisio to ke coupe du monde ba musicien yo so ba grand musicien génération na yo yebi. Opona 5 musiciens génération na yo ko même la coupe du monde yo pona banane. Ngam na sa sélection. Yum to sa sélection. La génération na nga. La génération ya. Te ba génération na bino, génération na yonde, ba kalaté wa yonde. On a 5 musiciens. Ok, bon, qui représentent vraiment Congo valablement dans beaucoup comme sous. Nazui Masalanga Fabricage, Toché Brigade Sarbati, Toché Ngai, Babito pour la combien 5, n'a y compris 5 Ngai, 3. 3. Deux années de Likambo. Toché Héritier Watanabe, 4. Nani Sous. Nani soit ça m'embatte par ces là. Hein? Tu vas bien la génération en Haï. Génération là. Tu es héritier Wata, Brigade Sarabati, Ngai, Fabricage. Voilà. Donc voilà 4 pour nous. Comment est-ce Natang par rapport à bateau ba osala makambo yo na génération banda tolongwe na orchestre ba sa makambo zo mona na quoi mambo et se sentir parce que musique papa nango magie nango force nango ezaka ka musique on se comprend et maman makasi pona leader. Donc voilà. Tant que le lobby eza potozo qui ne ko défendre nini musique. Et ngana bigi na matana podium na robeta lubi lu asombi mutuka po baye baye doboko kaka boye gogo mo portier po baye baye kolobo so na lunga na silsa na koti komitungisa te papa na kotengama nyoso koleka malamu na kobeta ngo dada komitungisa te papa na kotengama nyoso koleka malamu pour aller faut c'est l'option de yango vraiment artiste soki to silisio na toye on comprend. Zalama na mibala Kinshasa soka meli bimela mela kabeli ombongo kozimela yo mwana tolongwe wana na kokota tobeti akelela mobali yeyo moto aboma libala na yo yeyo momeli bachafouin mokolo buzoba liseza quartier on comprend yeyo ekangi vraiment mokili. Donc voilà, donc ceux qui te bongo te tiennent ba oyo on atangi baba to ba sala makambo ezo monana. Donc voilà sélection on a sali par rapport à bongo mais ba on atangi pété bazongo mabete bazona sina ba famille na bango pe bazana na bango bato quartier na bango bazo condamner pe bango vous savez bon musicien na génération on peut pas bimisika o lelo pourquoi bozo ça les côté on se comprend pourtant tout monde qui période ba présent na biso fali pour pas ba faire char de poule tout monde qui ba la coste ba yaki ba lala qui pété tout monde ba JDT comprendre ba bill ba zaki ozomona ki côté bill obeta JDT obeta fait obeta fallait azobeta ozomona ki nani susu kabose azobeta donc voilà bango bazape na mulongo na bango mobo oyo babanda osala makambo na bango bazo continuer ko sala misu pe bazaki so natani kombo bimata mususu ba o bazaki batu pe bayebi bango le bazakali susu te et ba on atangi le ti le ba se maintenir. Donc voilà musique eza boulot moko boye eza na ba difficulté belé eza makambo belé okuta na na vie on se comprend et il faut yebaka ko se maintenir au moni boye on na sika on a répétaka boye kokuta mamni le kakia bino boye kuta mambo le kakia mambo le kakia dinga na locataire. Donc voilà ngana mizaka vinanga nyonso na zwaka na musique na futa studio na produit babilo na ngamoko na samaka mutu na ngamoko na ndenge ona zwelaka. Et donc voilà tout ça ba locataire belé na mokili na bige non ezaki permettre bozwa image mais bozui atana ndenge na bino soki bo lekisa te et osala bien soki pe bo lekisa po bosala baisse ya émission bosala gaz ya émission bino kaka mais quand même boy baka que non ngas na leli bino livance donc nga robino mundibu naza locataire et na ebi que non la majorité batu na mokili
baza balocataire ocomprendre bato bakoza ata mosusu basomba bamapango na bango bakoza ata mosusu ba 40% et 60% bato batikali bazaka balocataire soki yo futelaka te papa na bino afutelaka soki papa na bino afutelaka te ya na bino mwa alonga na ndako akende afutela oye balocataire. Ok, merci beaucoup artiste et musicien Robino Mundi Bukande Zarazara quoi. Je passe le bâton à mon co-animateur Aza Belo Belkam. Ok, mais ce que j'ai aimé chez Robino, c'est juste quoi Robino, tu es franc, Robino, tu es clair. Et juste oui, parce que tu vis sans complexe, ça fait partie de tes qualités. Chez toi, il n'y a pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. Mais Robino, oui, tu as embrassé carrière Moko Yakitoko. Mais ils ont les lisa bandeko et belé. Est-ce que Robinho, avant de toute la question, vous reconnaître que Bayaya na obana kanda na bazana kanda nande nini pour parce que musique ndeza boye na lobango eza vitesse eza course. On se comprend, eza course. Ngai so na travailler par rapport na bango. On se comprend. Donc so komi kozana kanda nanga seke oyebi musique te so betaka musique na ndenga bien te parce que musique ya père na biso musique la nyonso pona biso ba musicien on se comprendre so ko sentir que Robinho aye et ça quand que non on sentir Robinho poussani ngana kima susu mba Robinho ngo poussani par rapport à quoi so bloka batu akuta na lutu no amemiango akutani na mbelino amemiango osani na utika libando bosana kenango ote shomi fala ya répétition ya nzila ya siège na biso akenoko baluka nzela mulai bamemi shomi to ebake pankumu manda chante Robinho amemi shomi na lipeka shomi le lo komi koyemba et chauffer shomi comme chauffer liboso ndenge toyeki na cri wana akomo chauffer liboso et chauffer et shomi pendant que kuna nkumu manda zo lukende tina torche obiki bapile lingo sila Robinho wa fibo na shomi tatani zo lukai ça te dit quoi? Vraiment personnellement artiste et musicien na sala ba émission trop na vie na sala ba émission trop na vie na osenga na patron ya site oyo to ya émission oyo sola na ba journaliste no au bien sola na ba tuno bien pour na sentir bango totelemi awa totelemi na 5 caméras te toza na biso ndenge tozali et donc tout ça l'émission bien et non sentir vraiment donc tant bayaki na sous-estimaki bango mwa moke mais ndenge émission okende na sentir make non te faut battre la bango pour parce que kozala na ba basaka misala bien boza chance nga peti nazana ba bon musicien en orchestre bona lo bango za chance pour parce que za ka chomite nazana ba musicien belé baza ba yemba ka so lingo yoka moko na moko yoka donc za chance donc voilà patron nkolo situyo vraiment sola na batu na bien pour na sentir émission je qui bien Robinho sola ki bien té tout qui na la soka mbangu poto koma viona se ka sola ki bien té abatela ki bien té bien shomi tata na shomi vena biso kumu manda chante na pesa ke ba respect belé wana za grand chanteur mboka o blague ikutu te ngana ju shomi na maboko na ete na li shomi na maboko mutu te shomi ye mo yebi kote ni oya utaki ti akoma aw comprendre shomi ngana yebi yende pa manda shomi kutu so ngana yeba ki e pa ya manda. Et ça par rapport à que Azamasa Nangai, il y a quartier mon basalongo, donc tu y a la musique, n'a plus ça, n'a plus tout ça, tu y a ni pas caractère. On se comprendre. Et ce qui chomi, si les lois avant na joie azalaka et pas manda, n'engana joie été. Ata yaka ça teste pas nanga, na lingaki na zungi saye. Pour na pesa revient na biso ba respect belé. Chomi alonga qui déjà pas manda pour ton information. Akoma ikota komaki. Après, on a côté komaki, à comment côté msou komaki. Et donc, à tamboli ti, à l'eau la musique. Tant que tu fais un soli, mais pourquoi yo, c'est venu à la longue, au côté, ti, au yo, comme pendant un Robinho Mundi boulu sousou. Ah,
ngana na kenda na ba poto te na beta na ba zénith te mais bato wana ba beta ba zénith ba beta ba grande salle et pas na bango fandi te oui nini ngo luwa suru et pas na ngai awa ote et pas na yonde na boye ngai na landi musique eloko pesa ngai posa na zo na zane yango apo parce que alobi alandi musique donc musique ata to sala ngo danger ete koleka ta musu batu misusu mais tozana amour nango eza batu misusu baza basaka musique danger imba danger grand chanteur mazana bolingwa musique te musique pona ya comme ça on des business mo boy na telemi bakabelinga mbo na parti politique mo bona yembi si na china poche après na ke bokola bana na ngai on comprend biso ne toza boy ngande na bona za ma musicien na linga musique et bato nyoso ba pembeni na na terre bongo bolingwe ya liboso na terre bango za no musique shomi alandaki musique et bato nyoso yozo mona bazoye pa na ngai baolanda musique non ko sa tema na loba musique atande yozo loba shomi aye pona ko chefise liboso et ça pour parce que marambo na osala et yozo la bien na miso bato tiens tolobi boy koto zo kende wana na zo misayo na la musayo et ça tolobi boy ozo comprendre tokolongola bilamba tokopepa likolo liboso epeli moto mwana mama tala mambwe ba tokopepa likolo elelelele bana renaissance lutala mambwe elelelele vita imana bakolo mabele tokopepa likolo elelelele bana lupopo lutala mambwe mazembe Moïse Katumbi liboso epeli fire ozoka ke na kati ya ba ndeo tozoyemba totengi ba club na biso ya Congo pour parce que tozana bolingwa mboka makamnyo na sala ona tina saka makamteke zoba mubo sa makambukaka ozo comprendre na sa makamnyo na calcul tolinga ngasa nga pasi tamso mona ke toza ba amoureux de foot moment tamsu ke jour tamsu vita imanezo beta au moins tamsu même jour on a peut tamsu Barcelone na Real les obeta moment na oza na plus d'ampleur au moins za Real na Barcelone on se comprend mais toza na ba vita na biso on se comprend donc toye ba ko encourager ka ba joueur na biso toye ba encourager ba club na biso yango moni tellement équipe et betara te ko betara yo moko équipe et betara kamususu na kamususu et donc voilà na kati wana bino to bozo pelisa moto tant bozo pelisa moto boluka nini réussite et au mona tant yo pelisi moto so s'entraîner qui bien te oh kuna pas pelisi moto s'entraîner qui bien a rekoma ko étouffer pour parce que a s'entraîner qui bien et dit siko tellement la pelisi oh on a pelisi liboso na zo taquer binoti a taquer pour parce que bo beta so beta kuna azo beta biloko na ye azo kende na ndenga shosho na ndengo yo ngeli on se comprend donc voilà trésor pour tout on comprend à s'entraîner fort le lombe la s'entraîner fort azo beta tamsu bale na yeto na club na imo azo beta a otake makasi donc tamsu na pese exemple trésor pour toi beta na imana on comprend ngana za vita clibien na senti que kuna imana ezo menacer bazo na moto biso to yembela club na biso tolongola bilamba tokopepa likolo kuna liboso en tout cas ça c'est un problème sérieux balobi nabino juste là je parle de vous c'est toi oui yo oui c'est toi juste liboso balobi en tout cas peli moto yo jusque là tu ozo tatabana ozo soit mutu tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas chez Congo Millennium. Christella juste liboso il paraît pelimoto dodo zika dega mama vita imana bakolo mabele Merci beaucoup à Okabilenga Star Millennium des Alazara, car nous avançons lentement et sérieusement vers la fin de notre émission. Robin Oumundi, artiste et musicien. Oui, Mbaradego, oui, Mbaradego, bafano ba Orlando na poto, ba la poso na makasi, mais ba moni na Congo Millennium sko. Elo no lo bela ba hotel ba hotel, parce que lo no lo bana bango. Ba sepeli ba moni makasi.
mot de la fin non pour émission c'est comme na le logo na lobela bango kaka ezake non ba titre sika yango na tie et na tie tirette kumba kimbiko yeyo pe ezali yeyo ezali yeyo vraiment ezali yeyo moi si nanga bo mwana yeyo moto nalingaka moto nalulaka moto nalukaka moto na moto donc voilà mot de la fin zaka ke yeyo ndimami yeyo malgré tozotanga kumba kumbiko trop bango tu baza bana papa moko papa na bango donc voilà Robinho Mundibu donc yeyo mukolo ngai yeyo donc voilà quoi yemoko yeyo. Ok, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Si cette émission vous a plu, il faut dire merci derrière la caméra quand des alazara quoi, hein? Ils aura des gars. Mais belo belka mabika boa qui n'a mutu te passé miko pa boaka. En tout cas, ça sera vraiment un péché énorme, vraiment. Et ça quoi tout ça les émission qui toko bena Robinho, tout ici, mutoloka Bob Cotterson le lit de Dina na kata Paris na boa qui était. Est-ce que vous avez des grands problèmes yo reçu sanga? Ah, on a des gars. Mutoloka la Désiré Kiangebeni mobali ya mabi ya ma ministre na boa qui était. Est-ce que tu te racontes na degozo lukilanga? Mutoloka tout ces boins azo ne karaté na Kinshasa na boa qui était. Ça sera un sérieux. Mutoloka Igo mena ku depuis la Russie, hein, Judith Bangala la kan les aza message abonné za moko. Ba balingaka biso ba balinga Congo Millennium, bo s'abonner kana site na biso pour mozo ba émission na biso comme royal bino gratuitement. Donc ça wana le monsieur za notre émission touche à la fin. Donc tikika Robinho a continuer les ngonde za la quoi. Yo,